Sam Sapana Aigle Saint officiel TV. Aigle Saint, Barobi Aigle Monsanto officiel TV. Mpongo Monsanto officiel TV. Chaîne à côté la émission en solo théâtre, solo quelque solo film et ya solo. Awa, au tu battre je suis mon abango kuna. Pas battre awa, ba solo ezali. Awa to mona musika a Aigle Saint officiel TV. Aigle officiel TV na embela Aigle Saint officiel TV na embela yo. Aigle officiel TV na embela iyo. Barobi chaîne à côté la yango. Tous abonnez massivement. Merci beaucoup. Balobi, s'abonnez-vous massivement na Aigle Saint officiel TV. Aigle Saint officiel TV. Et si ka obo nous avons conseil des sages. Donc conseil penza oyo ekotonga société pena mabota na bino. Biso nyonso to s'abonner na Aigle Saint officiel TV. Oyo alingaka vraiment conseil azangate ko tuba et si ka ba komi s'abonner. Voilà des TV. Yo logo comment muta YouTube. Au ça la moi ma Facebook. Donc voilà c'est moi complication mais si pour y pendant la ligne. Merci. Na dit que ma carte qui est comme ça. Donc comme rappelle dans un moment sous moi technique et dérangeant à biso. Alors tellement to promettais dans des aux analyses. Grâce aussi dans la Vénézaki qui est des choses de là au côté en ligne puisque ma solo est un grand des choses de là. N'a pas de quoi besoin d'un biso bonsoir Nabino bonsoir vraiment malgré tous 8 mois temps que Olimbi ici des choses de là avec une émission avec une émission gamo na avec une ligne na la émission mais à ça y émission na moi pokaka à répondre à l'invitation bino boyebite na moi le lendo mutie na koko sala ezana elo moko eloba pembeni wana ezozongisa maloba kanga volume nango. Ah ouais attends puisque nazali na TV mais on dirait c'est bon est-ce que on dirait maloba na ezozonga retour na ebite eloba na téléphone ou bien deni. Ah ouais téléphone na moko eza polele wana non elo mo eza TV là non je crois pas. C'est bon? Ou bien Yopuna? Ou bien N'était ce zozonga pananga moko il y a rien à pananga comme Facebook pour les c'est rien. Bon a évité. Yo kaneni ekoni. Retour ya maloba na biso ezo salama. Ah ouais. Bon, bande ko ba wala ndabiso ba ko le pako e bisa so peso ba yo ka retour wana. Ko pananga na yo ko 5 Non, c'est-à-dire que tu as un bien maintenant, comme tu as besoin de biso en fait. Ah ouais, bon, yo déjà on a pas casque. Bande ko bali bandande ba ko confirmer. Zéana tala ah ouais. Bon, Adam ça vient au kabiso bien, nous sous ça kominga. Nous sous ça kominga son ils a très bien. Ndeko Mike a kominga son ils a très bien. Merci. Alors si c'est bon hein. Ouais, son ils a très bien, bah au kabiso bien. Peut-être un sous au moment où on va au contato, di bateau côté. Moi ça fait 4 ans pour nous va le rédiger. Merci frère Mike, merci Adam c'est la fille na bande kono surtout pour analyse. Dès na bande le ba tout à l'heure Adam des choses là pour information na bino azan de connexion pour asala ba émission là si ba te délai boye des choses là et à vendre na Saint-Étienne. Non. Ah ouais, merci. Bon, des choses de la TV. Merci beaucoup. Et après, à autre chose à analyser, nous avons une émission. Nous sommes obligés de faire cette émission. Et dans l'entretemps, même RTP, ça qui comme prévu, on rappelle la communication dans Maman Moseka. Au bino, surtout Maman Moseka, qui la communication là, puisque c'est moi qui est na solo là, na Maman Moseka. Nabana le babu. Ngai nalobaka ngama kangwa batu. En tout cas bana na kota vie privée na kota ati. Na dinga vraiment ba vie privée ya batu. Ngai vie na wana. Alors batu ebele ba benga ngai batindela nga ba biloko na ba privé ba histoire mais bino koloba ay mo fo lobela. Na rip sa batu ni ke. Ngaso ezaka mambo batu.
c'est que etalinga te po nga pe naza makambo na ngai oyo pe etalaka bato te mais par après comment ekokoma neti non mais omoni bino bozalaka na babato wana moko star déjà artiste azala na privé te tokolobelela artiste mais mosusu motu na ye tokolobelela ye te kolandisama mpe ndenge ezalaka na ontologie ya masolo star azala na vie privé te yango bomona mosusu tokima mpona osola mpona makambo ya bastar puisque baza na bavie privé te mais sauf que eza bamakambo mosusu etalaka penza bito te siko ntango ngai batindelanga babiloko wana yango ekomai osalanga funa zunga lelo oni esalami lelo batindeli ngai message batindeli ngai mpe image batindi message batindeli ngai mpe image bayebisi ngai outa osola makambo ya onli kala te etala su makambo mama museka nabengi bandeko wana bisi bango ok nalanda yango na pardon nalanda yango na puisque ngai so naosala baémission ya sens oyo nabenga yango parole de sage nalanda yango soki nalandi après nakozongela bino lere nabandi kolanda masolo yango nalandi yango mais motu oyo asalaki émission na lere batindelaki ngai na makambo naoloba c'est comme ça banda oyeba makambo mpenza toloba te d'ailleurs na mire na ye bacommentaire mingi banda okomele wana mais papa jusque là olobeli oku te oyo eza nini na ye ocomprendre par après ke azwaki idée ya émission ya Desho Dena TV nde aye nango du fait ke ye moko ayebaki te mosusu ole asolola tana Desho Dena po Desho aexplike ava yasala bamise au point na ye peut-être azwi kaka akoti mpe kaka compte koma na so bato ya YouTube mpona bavie abandi oloba ngai sikoyo namoni batindi nga capture ya Desho Dena non Desho Dena c'est mon frère à moi nabengaki Desho na solo na ye nayebisi eke nazala mposa osola na yo mais en live na direct mais po tosolo na live il faut yo autorise ngai ke opesanga chance Desho Dena bayebisi nga d'accord à partir ya 20h peut-être nazala libre bongo tolosala ngo yango na publiaki même na statut na nga WhatsApp to na Facebook ke tozala na Desho Dena na libre masolo na biso eza bo Desho Dena TV azalaki na ligne je crois 3 jours passés soki na bosani te alobelaki sur artiste comédienne na biso mama Museka selon barumeur ezalaki na sujet natangaki Desho Dena bakomaki mama Museka aleli je crois mama Museka aleli mobali ya poto awangani je crois naza right mama Museka aleli mobali ya poto awangani après bon sujet nde ekotaki explication audio bato mosusu bolanda Desho Dena puis c'est Desho Dena balandaka presque partout d'ailleurs na komai na bastatut eza na bato ebele bakomeli nga mpona babi aza mbanga fort donc iso azoloba azaka mbanga fort bon bosakana na ye ti boyebi ete eloko bato balobaki basekali matu par rapport nango et après bon na Desho Dena batiaki baaudio na audio mosusu esi eleka c'est le cas moi kala na yoka ngo audio mosusu na yo yoka ngo pas de Desho Dena après na bengi mama Museka na bandai déjà okomela ye mais abanda kisanga pesa 30 minutes mongo pesa quelques minutes na moni comment kokusana yango na komaki sauf imprévu donc na kamo to kozala na ligne na kamo to kozala te mais tant siko na moni ke to bongo koma ba 19h30 na non quelque part Desho Dena va essayer ce qui a répondre était to kozala émission peut-être to solo lango par rapport à ndiki oyo kanisi mais ce qui va répondre ça la bien on a yeba beni ya solo alors na yo salela ye audio salela audio na bisi non Museka na banda obenga par rapport ya histoire mo ezo se passer mais na moni ozo zo tenter si ya mo salela ngata audio comme ça on permet na moni abenga tanga benga bisinga lobi aigle et moni ni naza awa na landa émission même ya Desho Dena mais soki na oni mobenga te bato ba benga nga moi trop so na oni nga kusuna na bato te na moni ke bato bazana ba besoin basala ba base na bango bakotisa ba vie na ba chaîne na bango alors bino boye comment
tobengani boye tozosola obandi koenregistre nga ntango kobanda koenregistre nga ntango kesala émission otie babiloko obandi koenregistre bato bakomi koyoka ebimisi nga soki ndeni nga na bise na bi effectivement esalamaka bongo me ngai nakoki koenregistre yo soki kaka ozali na besoin na ngai e naotindela o voice po oyokisa bato mais soki opermettre ngai te na osala yango te puisque nga besoin na nayebise na bikatela na lobaki vie privé et vie na yo eza oza star mais oza mpe na vie sentimentale na yo donc ngai makambo wana ezalinga te mais sauf que lokola naza moko oyo nazalaka na kati ya esepelisa comme membre et puis conseiller ya baartiste et comédien na matière ya bafan na les stars et les fans na groupe Anana Takaza ntango makambo wana ekomelaka neti banga nakoma obligé ya kocontacte bino biso naza na facilité ya kozwa bino na contact epuis bato bamona mosusu na seki bavideo mosusu ya babana ya baanniversaire ya kosala yango facilement to bakomprenaka ke ngai vraiment nakozala na mwa facilité ya kosolana babino du coup naza wana te mpona défendre yo naza mpe te mpona défendre noko naza wana avant nga naleka nasala miso poto ezosala lokola neti faut bolobelaka me nga makambo wana etalanga te mais il faut quand même naloba quelque chose mais naloba nini nde mama moseka ya te chose dena azopesa histoire wana après pe bandeni tosolango nde mama moseka ayebisi nga alobi mpo nga naosolana nayebisi na bi nakoenregistre yango te puisque oza na besoin te ke bato basala babese na bato epuis naa pe nasala bese nasala bavie po efutanga mbongo ya mosusu na eloko nayebi te mai nakokosala bavie na eloko na yo en accord avec yo nayebi ke émission na nga naosala même si ekotielanga bavie peut-être na bayoutube ekozala quand même na façon ya fungola bato na d'ailleurs ntango nabengi deko na nga des choses d'énorme nayebisaki enta kosala yango na live Facebook puisque na live Facebook bafrère Mike bayebi ezalaka place oyo tozalaka bavie wana efutaka nango déjà biso te soki naza nakosala bavie naokende nango na YouTube mais naosala yango na live Facebook ndeko na nga des choses d'énorme akoka na live Facebook tokosola na monde na live Facebook après soki okotala yango soki toconvertir yango tosala mosima ayebisinga problème te donc natiaki photo nakaptiraki kaka début ya appel na biso na mama moseka mpona alakisa bato ke koeskize biso naza na mwa retard mpo nazosolana na mama moseka mais entre temps des choses dena mpe azalaki occupé na li et après wana eloko kaka nga nakaptiraki ezalaki kaka bafoto mpona koprouve bato ke normalement nazosolana na mama moseka naza sur na tete wana mpe bato bamonaki nazongisi lisusu na phone nanga oyo po bomona ke nazalaki naye na appel e nabaki na koenregistre te eza vie privé na ye mama moseka ekisinga nini deto dena alobi natala émission des choses dena me nayoki mawa abi papa bato bazobananga kosambela na ngai ya lokuta soki nde nini problème eza te nzambe moto ajujaka bato me nasambelaka quand même epuis nandimi kosola na yo 1 étant que chrétien 2 étant que artiste ou bien oza na monde wana oyebi déjà industrie ndenge ekendaka 3 nayebi yo quand même yango nandimi kosolola na yo soki osalela ngo kozwa bavie nzambe moto ayebi makambo osala nango me naza sur bavie wana emene oni pa mais soki osala yango mpo osola na bato éclaircir bato vérité nzambe opambola o nayebisi ngai naa na besoin nayebisi na bi ngai naojoue lokola nde tolobaka naza au milieu du village c'est-à-dire naza lokola des choses dena te oza lokola des choses dena des choses dena so ozali lokola des choses dena omoni nde obenginga omoni nde olukinga des choses dena azali na moyen ya kosala badémarche po alukanga mais des choses dena ndenge alobeleli eza lokola yoki toyi moko mais yo quand même osali baeffort alukanga na talaka bando okomela nga tala aire na yo obenga parce que nazali vraiment na besoin ya kosolola yango te merci mon oncle Placide, merci. Abi nazaki na besoin de lango te. Mais nayebisi na bi mais des choses dena aza mopanzi sango. Moto so abengi apesi histoire ye problème na ya liboso ezalaka nini nayebisi na mete ezalaka nini so moto abengi nga na obenga na moto abengi nga araconte nga na histoire yango bien bien et après ntango mosusu akozala lukaki yo ozoyamba ye te akokosala na ye mpe émission donc tokendaka bongo totenir bato barigueur te alors ngai na ye eza
quelque chose de nauté. Le gars, ça le quoi, nayoki, mobile, wana. C'est qu'on a l'ingé, pena yo kayo, pour battre, de la kinga, pour baser la yo, on y va. Mais en vrai, et ça m'a comme nabi sauté, même si état l'ingati. État, nous avons le papo, nous avons le papo, puis saute, nous sautons yoka, puis sautons des choses de nabi comme des nangas, mais puis des boulanda. Même ça qui est pendé état l'ingati. Na ila sa moi parenthèse moko wana. Ngai na on a commis na poto des choses dina ba yebi na kuta ba problème sérieux. Mais papa o ya butama, papa na ngai kitoko. Na tigala obeteli. Si bande ko nanga propre ba grand frère propre ba bisinga ba bi oza obligé pour que wana papa o ye bisaye problème ni no lekisa na poto. Na si bango etali papa ba bisinga oza obligé. Sinon biso to ye bisa papa. Et bango ba ye bisa papa. Papa na biso abenga ngai na présence ya bandeko na nga. Tant papa na biso abenga na présence ya bandeko na nga, abisinga makambo nini ezolekela yo. Bayebisinga boye, bayebisinga boye, bayebisinga boye. Mpo na nini oyebisanga te? Nayebisaka papa na nga boye. Nalobi, tant tondima makambo, il faut to assumer makambo tondima. Nazalaki obligé te, makambo surtout nga na okuta nango funa yebisa yo. Tozwa ke ngam na linga na bala, ngam to na linga ina sala bo, ngam na linga na sala bo. Attention, va trouver ce que vous conseillez comme ça, on l'a au centimètre, si vous avez un problème, là, nous avons un peu de savoir le bani. Tant que vous avez ça, ce qui va y ça, tant que vous avez ça, est-ce que vous avez donc, il faut tout assumer un moment comme tout ça. Et ça, c'est quelque chose où ça, il y a comme si vous avez attisé, n'a pas de problème, il y a eu ici. Et papa, on a vu ça avant d'être vous avez attendu parenthèse. Maman, moi, c'est quand même, na relaté makambo surtout ya kala ko elekate ezwa biso temps mais akatela inga mwana maman mo se kai bisinga alobi na cheka ni na ngango wapi bo sika voilà puisque temps azolo bananga na linga tous aller un peu vite et puis bref puisque là ouais yo ebika ka e ko mama lili na ebisa ki ode na pembeni donc na sali vite fait ouais désolé voilà. OK merci voilà. Parce que dans aussi ces émissions siko yo moro moni na kati émission poto ya na yo donc ouais photos à la moi merci maman mo se kai bisinga lobi ye ayebanina albi mesewana o tuchaki na ba audio ye ayebanina mesewana na média et mesewana mutu abanda ko komela donc mesewana komela nazoya na brancher téléphone et puis c'est déjà rouge makambo wango. OK Singa iPhone ah ouais bon singa iPhone weza ozo kanga vous excusez me voilà nazo kayo ouais maman c'est kalobi boy alobi monsieur wana ayebana elendeli monsieur wana komela e message ayebisi abi non na fan na yo na landa bilo na osalaka ikenda bien moni na olingo pesa ba question rapidement vraiment parce que voilà OK naza bloqué na bloqué OK c'est bon alors oui monsieur wana premièrement aza ki fan na ye na fan asenga kaye vidéo donc wana na lobaka pour na émission yo ça comme ça tous à moi mais c'est asenga kaye vidéo il y a anniversaire a komeli ya bino c'est kana ka fan na yo tout ça en tout cas ça je sais par rapport à ma vidéo donc au collègue quand déjà posé une autre question parce que ouais mais bande ko belé tam su ba été faut informer après pour un message pour au tchaki ya audio pour na obeta ba kalate to le ba sika poto za moi pousser un message au tchaki ya ba audio ya monsieur wana donc problème ya ezakini tant monsieur wana asengi vidéo asalele vidéo anniversaire dès to publier ba vidéo ba basali amoni ke atudele basali ke ba vidéo anniversaire entre autres surtout pendeza ba comédienne nde abenga kai siko monsieur wana tant ya salele vidéo monsieur wana so abengi ke chérie ya bi mais arrête ko be nga chérie est-ce que éviter que nga na mbali oh non mais na ninga mabete so ide ni so ide mais non ko be nga chérie na des autres dit na mbali quand même. Mais après, soit on vient dans le pays, soit on m'a fait pour l'année. Après, comme on soit attends, on vient chérie, on s'en va. C'est ça,
sikoyo ntango amoni monsieur atie bavideo na ye na ligne amoni sikoyo bacomédienne basalisaki bavideo nde basalaka nde sikoyo atindelaki ye soki audio abise mais non oza sérieux te plutôt namoni déjà oza bato ebele bacomédienne parti par-ci par-là mais so ozobenganga obenganga chéri olingo okotisanga na bakusoba na yo bien nini nde monsieur ayaki sikoyo kosala audio wana et non chéri nga nayebai na babato ebele babiloko ebele mpona tuni ye vide audio wana ekomi epai ya desho dina nini abisinga alobi mobali na ngai ya ndako azalaka zuwa ya kosakana te nayebi soki abetanga deja bakundi ye meme okomi na tribunal me nalobi ke te abetinga sikoyo mobali na ngai na zuwa na ye abimisa meme bamichel bakenda banani bamibali na ye yeso amoni ye na mutu mobali na ye na bitumba na bango to na bakoswana ekomai na moma moko no ndenge nda wana yo nga na osi biso touche ti na osi biso ngaka lokola mobali ayokaki audio wana nde mobali na ye moto akompashaki audio wana nde ayaki kokóma ndenge ekomaki me ayebi te ndenge ekomaki mpa na yo ayebi mpe te ndenge bosololaki na moto apoto me ye mpo na ye garçon wana aza mobali na ye te aza kaka badraguere bato bazala so komoswana ete yango mokuni basere me aza mobali na ye te bref yango wana desho dena ngai nataki émission na bipo tosolola yango par rapport ya ndenge mobali wana ayebisaki yo nayebi te soyo olingo oloba nini. Voilà, donc premièrement je vais dire je suis Desho Denar TV. Bon, en fait je suis Denar, hein? Je suis Denar, na présentaka émission sur YouTube na chaîne Desho Denar TV, donc oya kolandanga partir à awa okiko rejoindre nga sur YouTube Desho Denar TV okozwanga. Merci beaucoup. Donc je réponds à des questions ou encore en général ndengo lobi omoni. La première des choses, ce qui maman c'est qu'à lobby qu'il fallait baloukaye non. Numéro maman c'est que ça public té. Biso ba chaîne na biso ezana ba numéro public. Tant à mona kindengo wana il fallait qu'il directement à un numéro à Desho à bengi Desho. Au lieu sur la Desho par intermédiaire ndenga ebisi wana. C'est pas mauvais, mais à ebi numéro à Desho il fallait que ça na courage wana bengi té papa Desho hein. T'as l'affaire ezabou inga ezala bien. Donc moi je n'ai pas ce temps-là de faire la magie pour aller chercher numéro à Maman Moseka dans la République démocratique du Congo. Non. Je passe ce temps-là, dans un peu de temps où ça l'a noté. Mais on a quand même numéro à garçon à Paris, où il y a un téléphone. On lobby bien qu'il y a un solana mobile à Moseka. Voilà. Voilà. Ouais. Donc j'ai eu toutes les informations à partir de oh, solana mobile ouais. Parce que bah pesa un numéro na yango na luki. Voilà. Mais na Moseka te. Bon si ko ya photo yo abanda bengi chéri batna solana. Bah pesa kinga, bah pesa un numéro na. Ouais, mais c'est de même façon. Pour ma personne numéro na, je crois que c'était de même façon pour qu'il ça démarche pour le capé. Non, moi je vais pas demander pour ça. Mouta sollicita qui émission après singa ba donner nyon stu ngande na salle effort ya kodukaye. Mais ce que mutu wana ndinga pesa ko ba donner, est-ce que vous comprenez que vous voyez bien que mutu bato ba wele la déjà ko funda ba tami na bato et mo pour yo ka kasi yango na émission tant ya yoka qui fallait qui directement lobi bien qu'il atala qui émission à des shows, fallait qu'à une numéro et des shows complètement automatiquement bengi des shows. Après des shows na ina lo basu lo mo. Hier akoka obenga mais yo des shows sur ça la émission. Voilà. On va dans la bonne émission dans le bail makambo awa. Nathalie makambo prendre na bengi prendre. On a singa lobi on a droit de réponse. Voilà. Comme peine encore benga Moseka na posa droit de réponse. Voilà, si pourtant on a benga Moseka soit bien un droit de réponse, je crois que l'émission va changer mon pied. Et changer tes OK, on a même lignement au bas solliciter qui même lignement. Mais Dieu ça et changer il faut topper ta penda chaud, faut t'attaquer rapidement. Ebi osara show, na yebi bien mais si ko pour ngeza ki au monique tant mon sali dimanche sur le maman Moseka te ou accuser au taxer na tous les mots puisque oyebi idée maman Moseka te exactement. Yoka biso toza ba chaîne. Ouais. Ba ka solliciter biso to kendo luka bango te. Ouais, j'ai été sollicité, je vais dire ce qu'ils m'ont sollicité. Na loba o ba solliciter nga c'est tout. Je peux pas aller faire au ba yebi singa te na zo sala oyo ba lobby. Si ce n'est pas ça le cas, si tu te sens lésé dans le barango, tu appelles, le numéro est public, au bengi,
Tala ezabouete moutape sur information ezabouete. Là, je vais retourner, rectifier et arranger l'histoire. Maintenant, on va solliciter un gâté. Je ne peux pas faire la magie pour que nous luka Moseka. Non, jamais. Ok. Moseka, Aza femme publique, c'est-à-dire Aza actrice, tu veux dire Aza star. Mobali naye yanda Aza star. Aza mobali yanda babata marqué. Ala naye pour alingaki artiste. Ngala loba. Oni soki ngala no soye na bina lingi entre parenthèses na bina lingi star. Soki ngala bina lingi star, c'est qu'il a accepté déjà tout ce que star wana sa yango mona aime sou Nathalie Makoma mobali na yeshi ça toujours pembe na ye mo manager yo so lingi si na yo aza modéliste yo mo za pembe puisque ba yebi que ça monde mo so linga mo so yo za monde wana te ça toujours pas problème c'est-à-dire akoki ko étaler moi si na ye na ba réseaux sociaux te sinon ta vana na ndako moko baza na ba donc le kola ya za artiste te aza artiste te to aza star te yango yo na zo lo bana OK est-ce que ozomona te que démarche na ye et que naïka ya zuwa naï et alors quoi méchant mot de ça qui quoi ça va ce qui démarche naï qui ya bazua muto a sollicité monsieur aza individu ya balabala te c'est son mari mais aza starté à sali zuwa ya tout ça l'émission pour na qui star na été tout ça l'émission par rapport à doléance mutapé si to lobela pour édifier quelque part attention des choses tout ça l'émission pour na star na puisque Bastar nde bakoko zala tokosolo ne tosola pour na star. Non, yo sali pour na Bastar, moi je fais pas mes émissions pour les stars. Non. Mais attention oui, voilà. Oui. Voilà. Je suis d'accord avec toi puisque yo sala déjà l'émission tout. Nga omoni nga yango bataka nga dernièrement. Ba bisinga ba bi dans le bi nga ba fi privé ba total nga te ba bisinga oh non mais yo le baki ke na RDC officiel TV au bandolo de la de tout sauf rien. Dernier comme sous ba privé ba aux autres qui côté. Il y a mon moyen ça là bon un monde où soyez pas dans mes consoles là. Mais quand même na benga ki oté pour na zo tout temps belé na la to solo là par rapport à Cambo na et ça yo quoi ça dit yo émission c'est on a retenir que yo émission na été dans show. On a retenir on a bien mot pour na la yo et on a direct et puis na dit que yo aura histoire il y a Moutouko et a Pesio après yo même la deuxième personne, il faut face à la démarche, c'est l'un de nos comprendre. Donc la deuxième personne, il est face à la démarche, ce qui a montré que l'émission n'a pas été dérangée. C'est ça, non? C'est ça. Si les contraire, tu viens au lobby qui est contraire. Ouais. Et la réalité, c'est ça. C'est comme ça, ni pour ni contre. Ouais. Donc, Makambo, Mobali, le bas qui wana, ils ont engagé que Mobali. Ils en ont aussi. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, ce qui y a, c'est sentir lésé. Et n'a qu'à venir dire qu'il était Mobali Nanga Kosi. Ezaboué. Moi, je suis là ni pour ni contre. Je vais revenir pour dire que tu as la réalité en Angola. Ça, je vais parler avec Moseka. Moseka dit ça. C'est tout. Ouais. Sikoyo, ngai nakoza munoko Moseka. Pona zongi sayo na rotuna. Nakoza munoko Moseka pona zongi so na émission mosusu pona omeka kolobake. Moseka nous a parlé dans l'intermédiaire de Moutouko, mais elle a démenti ce que Moutouko a tout ça. Est-ce que tu peux le faire ou pas? Non, je ne peux pas. Mais si pour ça, le moment et contredire peut-être Maloba Moutouati de la Kyo et c'est magnifique. Il faut écouter Moseka. Oui, il faut. Et ça, il est sérieux. Il ne faut pas prendre ça à la légèreté. Et ça, sérieux. Et ça, sérieux. Donc, je ne peux pas prendre des histoires à l'intermédiaire. Non, je ne peux pas. Ouais. Non, c'est pratiquement impossible à tailler aux Awano, Yebi quand même. Ouais. Bon, Ngana, je viens ici. Yo, des choses de noir, rouge comme rouge, noir comme noir. Donc, tout ça. Rien que la vérité. L'aigle de l'éternel, parole des sages. Donc, rien que la vérité. Sauf que, aux acquis de l'invité, n'a pas pour battre, pour na yoté. C'est un toy. N'a la yo, bat pe la yo délai, elle va commenter. Mais ngai aux acquis invité n'a pas pour battre. Au bas, on a pisson balé va comprendre que yo, salka, moussala, oh yo, ye. C'est-à-dire, Moutoumo, quoi, et à quitter le dossier, yo, aussi, dossier, au étalé, on a publié. Et quitte à Bango, maintenant, pas y passer. D'ailleurs, na arba le baga. Ce qui j'ai au sala, les acquis qui va au film, c'est que ce qui va film, j'ai n'a aussi. Tous les acquis va bête le maboko, c'est que ce qui va bête maboko, j'ai n'a aussi. Donc, yo sala, oh, c'est un au sala. Donc, voilà. Mais, démarche, il y a des bandes de Yuana, les acquis, il y a audio, on a des autres affinés, on va tendre ma puna,
Voilà déjà les gens ont makamwe les kaka histoire on a trouvé ta tête tous en réalité. Les marches ya oyo mutu ya poto. Donc master oyo ya tourna kawana aza mobali na yeti. Donc mobali te na yeti na yokati quand on landa kio. Ko se expliquer qui c'est là to comme na point info là tout na ngande na répondre poto résumé. Bon, OK, répondre merci. Master oyo ya poto, je sais pas. Et on a ici par intermédiaire, oui, bien sûr, maintenant répondre quand même à la question. Bien. Oui, puis il ne faut pas tout ça, local, tout ça assemblant. Ouais. Tout ça, tout ça assemblant. Il y a une conversation, il y a moi, sinon, mobile, une conversation en camarade. C'est deux conversations différentes. Conversation, il y a moi, sinon, mobile. Bref. Ah, ouais. Bref. Donc, bref, là, moi, sinon, mobile. Bref. Mais on dirait la conversation, on a. Si aussi ça y est émission, on a eu qui voit moi si tu es n'enga l'obéi na mbali pour mbali répliquer les quoi. C'est comme si on dirait na yo quitter pour na landa ipe émission puisque pour yebika ande tout ça là. Pourquoi qui jamais pour soi na sans que na yo kapena na dati. Atike la ki au moins de to tikaka. Ce non tike l'audio yo répondre ndeni. Tu peux pas répondre. Na tike lio, tu vas répondre après. Tant au fond la téléphone, tu vas me répondre. Oui, mais na kolanda ngana landa ki mobile wana a répondaki par rapport déjà à voice oyaki puisque après même pour neti mutu mo aza ko se justifier Olingina chango li soir. Bon na bona so temps sina yokaki so olingina tia pour epesa idée na bateau ba Olanda ba comprendre que ça moi c'est mobile. Avec votre permission si tu veux. Non, pas à ta permission parce que tout ça là par intermédiaire na continuer coach si oui na tia. Peut-être. Merci beaucoup, des choses de là. C'est comme le roi Ram n'a pas Foufou déjà comme à Malidi, mais. Foufou Thompson n'a pas si chauffeur qui mon cher Thompson est comme à Malidi. Thompson est comme à Malidi, franchement. Yo, Marco Evans, toi, choisir. Thompson est comme à Malidi, mon frère. Ah, tu vois. Thompson, Condé Naza Thompson déjà basi ba au chauffé donc voilà quoi. Comme on a une WhatsApp. Des choses d'énormes. Comme on a yango. Conversation à moi c'est na mobile ezalak. Il y a connaissance ezalak. J'ai trop de l'audio. C'est là dans quel on rapidement. Bonsoir. Non, il y a Bambana, ça, on n'a pas besoin de ça. Ah, t'es wana kochate. Adam, si on va tout bien à mon bureau, c'est un nid dans ma femme. Mon bureau peut pas passer là. Tes amis bali, c'est. Oui, Loba. Est-ce que Olinga pe na vie, Kolinga ba chéri au sala pe ango? Oui, na sala ango. Landa audio loko olubi au sala c'est. Ouais, na sala. Ils sont au banga na terre. Ouais. Babenga koto, t'inquiète pas. Oui, non. Tojonga wapi esika Aigle Saint officiel TV efungami Aigle umela toza wana na bagag ba information babiloko ya mbanga eza wana eloko nyonso kitoko eza na Aigle Saint officiel yekeyo na part ya Patrick Balox toza wana na Aigle Saint officiel. Merci beaucoup, tous s'abonner massivement parce que tout acteur, tout joueur, tout politicien, tout toza wana yekeyo. Abonnez-vous massivement. Massivement, je dis que tous s'abonner à Aigle Saint officiel TV. Babi Aigle Saint officiel TV, tout le monde a une histoire qui tout le monde a des missions bien, tout le monde a news sur Malam. Ah, Aigle Saint officiel TV. Il y a bien mon la mboka babi Tokos. Zoyo Kanga, Oyo Kinga Kuna. Oui, c'est quoi Toyoki, ouais. Donc là, je vais faire ça. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Du fait que le téléphone nanda osali là, eza oyo numéro ya ba émission donc ouais. C'est grave. OK, c'est pas grave. Et là, j'espère na koti na compte wana na ndimite kuti eza compte nanga hein. Et koti na compte noté. Pour koti na compte il y a ouais, tika. Koti na compte no kwa bana.
Bon, yo tolonga oti la biso audio nga oti la biso audio senga oti audio habité so oti nga na salika magina bima isusu ouais sinon ça allait être dire yaya voilà nga pe na ko mai ko so moi conseil après na kata mais en temps na eba ko gozo nga pona mona déjà voilà donc aux gens audio ngo bon je disais oyebi na ebité hein yo pe na tuna ki o question yo po linga na vie ndima ike nga pe na linga na vie te pomba msusu o linga te okoyeba te lo to cha voilà te to linga na vie to linga mo fa loko linga se koyeba poso lo bai ko linga te nga eza na importance te mais loko linga na ota audio yo o répondre nga na audio wana voilà tant que o linga mais soko déraper bato ba olando ba mono que za sérieux. Voilà. Et pourtant, la lingana, c'est la série. Très bien. Donc, Ilanda audio. Ouais. Zela. Landa débit à conversation. Mot du débit. Et puis, Landa fond et à conversation. Ok. Ouais. Bonjour chérie. Na bengo trop na moni oyambité. Maman no cause na tournage. C'est que le baki c'est aux na tournage. Je veux comme nanda na ngoboye. Ah, très bien, sans problème. Ah, très bien. La ligne a mécanisme qui est rectifié. Les cambos, ils ont toujours été pour recruter, nous allons trop relation avec le théâtre. Et voilà, ils ont dérangé fort. Moni, dans le banoboy. On a des limites médias. Donc, nous avons une relation de mon côté à ma paix. Docteur, ces relations amoureuses, moi qu'on a au théâtre, on les a gâtés quoi. Encore tu n'as pas toujours souhaité un joyeux anniversaire. À part vous avez bien les alliés Gabriel, les alliés Karine. Bon, les relations, c'est comment ça va non, on a mutu na yema, on a mutu na que oh linga kinga non mfama mbona ti il faut rectifier ko longola mambona ko kanisa o kanisi wana no longola makambo wana so na bino likamu yo ndima na tina ko liemo ko na teso se koma ko bena no lutale on to bena tindi trambosani ya montage toto sala ya concert ya hommage ya Marie Missa Mazaki en direct biso to sala misala la conception ngai na masana no litambu na Teddy Mola biso bisa to sala ba boulot wana tozaki na ba popol kelenge tozaki na beaucoup de journalistes na concert wana ya beta kizaki concert ya bakuki déjà concert mo bato akotité déjà concert mo kaka achango en live mutazo somba yango en direct ya internet donc vous s'abonner directement ya du mot na ya partie ya ndenge vous s'abonner les système de mikolo sans public concert biso to sala misala wana na kutino lié au monde donc soit le likambo il faut ndimaka beaucoup on va rien penser aux omicha malchance quoi bibichi et voilà peut-être non expliquer aussi on a bien que tout le monde est invité alors on a matisse dans un bis qu'on a été à la photo les week-end ça na bango na tala ba classe na bango et après na évité na ozonga quoi chérie so équivocal pour réagir merci beaucoup. Les choses de la TV. Rouge comme rouge, noir comme noir. Toujours. Des choses, merci. On n'a aucun déco. Oyoka conversation, et ça, batumi balé bazan abou. Ça, mon touté à contredire yo. Mon touté à contredire ngati à contredire bango. Ouais, par rapport à l'émission, puisque on te présente qui pour ouais, d'accord. Qui n'a pas mon on a le biquet. Oyoka déjà bon, ils ont l'accès bolingoisa entre deux personnes. Mais ce qui est bizarre, ndeko mobali pour ngai ali bisangai pas olanda biso aza un peu aventurier on a le bas bien. Voilà. C'est un aventurier. Pourquoi on a le dit bon? Il y a la conversation à se faire n'étiquette, il y a un mois cité. Car il y a qui est là-bas, vite fait, donc tout ça. Oui, quand ils sont en photo, son maman va dans le cabana, ou qui est là, il y a fait sa forme qui est là-bas. Mais à ça la relation.
tandis que moto asolola na ye azoyebisa bien que na benga koyamba te mpona yebita mosusu okotidia na ndako koyamba te yo azoreconnaître que petite sœur aza na mobali na ndako. Mais pourquoi ozobenge bachéri, pourquoi ozocomplike vi na puisque ye so akoti na ndako ya ndoko yo ovanda alo na poto ye avanda na Afrique bokutana na bino mpenza zena bakiselo su idea makasi zena bakiselo idea makasi oloba kitoko na sepeli ndenge olobi wana na bakiselo ka idée mikolo okomisi avion lokola fula Afrique du Sud France Afrique du Sud France oyebi pasi omona otaloba kuna te oyebi pasi omona siko yebisanga ntango okuti boye esali yo ndeni mais eza choc na bakiseli oka idée loba sikoyo. Donc, ye akokaki kozala te avant na ye awa ayebi mokoba okutana te puisque po ke Congo na nde bakanga ba frontière na makambo na bamisusu baobanga même koke na aéroport sino test akobima positif et puis mwasi wana azolobanga azala na bale na ndako sadi soko akoti yo fo oyamba te c'est que yo oza aventurier awa jamais okozala awa oza na mwasi te po ondima mwasi azalaka na ndako libala na ye soka akoti na ndako yo kokati telefone basi moto bakosala biloko wana eza mobali te basi so na makambo libanda na yebisi na mongi na palais ndako oza na discipline siko ewa akoti na palais na ye na obenga te po madame na ye oza mais yo mobali en plus oza na poto tomoni sikoyo yango siko ntango bango baosala ndenge wana moto afingisami azana eza moseka bato ya théâtre abebisi libala bato siko nayokaki ndeko wana mosusu ya biso alobi te moto ya théâtre abebisi libala ya joyo ya poto mais joyo ya poto azobimaka aza mwasi te po azoka etala nde bana donc joyo aza aventurier bamibala bongo nde bato bauti osala baexpression yango nde tozoboya so oza na bolingo lobo oza na bolingo quand même so mwasi abia olinga yo ata oza na libala na ndako alinga nde ezaka nango mais yo mobali okolinga mwasi ya motu te azali na kati ya ndako ya libala na ye aokende na ye na contexte ya kokosa. Voilà. Ake na ye na tromperie. Oui. Nake kotala ba petit après nazo zonga. Te ake tala ba petit te avandaka na ba petit. C'est-à-dire ake na contexte ya mensonge. Ya mensonge déjà. Ozomona. Avanda siko na ba petit. Nalandaki momi moko abengaki yo asalaki intervention alobi ke mobali wana aza aventurier de ce sens tellement yebi ke na poto ato osomba ndako so bopema na mwasi kocho libanda ntango akomi na ndako nakomoninga siko akobisage po amoni ke erevese réseau de jeunes yoki mwasi na ya oyoka komoluka bakisa mais non azala sérieux quand même azala sérieux donc actrice na biso abimi moins sérieux surtout déjà na statut ya liboso abimaka afingaka bana soki abomisa mwasi bazozongisa ye na baje wana aussi longtemps ke vi na ye na histoire ayebisinga c'est pas yango landa contexte ya mobali ndenge azolobela nayebi déjà outi olobango nayebi déjà ke oza na ndako okoyamba telefone te. Ouais. Donc ayebi ke mwasi ya bato aza ya libala sikoyo ye nde azobebisa alingi abebisa identité ya bacomédien toboyi te basi bapima na bakashe soki nde émission mais bango balinganaka na bacomédienne wana ese bayebaka te ke bavia bacomédienne déjà kozala na mobali ata moko te mpo na ngai bana mwa basheri na bango oyo ndako bana baye balakisi neti kalunga asalaki mbala moko ebomi bashia na bisusu mais tant que baza bacélibataire baza na monde mon public baza exposé comme ça et puis on basusu ouais question soko tali deux personnes bazaki dans les mensonges tous les deux ye koto ya bon en fait ye koto azokosa mobali ne na ndako ye pe koto azokosa mwasi ne na ndako bombe bimi parce que bakangi moko kuna na Kinshasa nde côté bombe bimi et puis vérité ça est allé peut-être tokolo babongo mais quelque part pe moi c'est qu'on dirait côté wana zali na moi faute mingi te puisque ayebi sa jo na vérité que maintenant arrêtez avec na chérie comment ça mobali non attends ayebi qui a arrêté mais après les choses ont bien continué au départ c'était ça oui au départ ça j'étais oui avoir qui peut ayebi singa lobi que donc tellement bien na chérie à tout le temps et clair aux hommes de coco comprendre les tika qui est et qui est naché mais après non c'est pas la raison c'est une absolue vérité c'est une absolue vérité ou expliquer bien tes ana expliquer auparavant tant banda ko linga moseka boyaka nda ebiso biloko moseka oyebiso aneza biloko ezaki par avant
aboyaka non kobenganga chéri te tout consort, tu vois na mobali ça va déranger. Biso mibali nyonso balingaka biloko te, ça va déranger à mon homme, faut pas m'appeler chéri, mais quand il y a eu l'amour, et c'est bon. Et c'est parti. Donc histoire aux olobeza qui y a avant quand il y avait pas l'amour. Mais tant bolingo yaki ko mais amour on dirait sous quel on a raison, on n'a même pas ça mon non. Mais kasi bandaka bon nyonso ezande. Otinda pe mwangobo mwanza ki mwene. Mais Joe Desiko ça le quoi yemoko d'abord à ça on a un problème puisque mon soya ça moi si nanda déjà yem ta un problème. Na si Joe moi singela ki là moto moi benga kona fona singela ki alors moi si na ya limbi ça y est abo ya été par rapport nango puisque pas comprendre que ça moi si nanda. Voilà. Donc voilà quoi des choses de na joie qui autant par rapport il y a du solo na éviter so na eloko ba ça par rapport nango na retenir que des bandeko to retenir que des choses de ni pour ni contre à osala musala o ya yebi nous tenons surtout après ça des choses de histoire naie des choses de ayaka nango sans que a changé ya azara obligé ce qui azoloba na sujet ata faute eza ya moto moko mais bon remarquer azongisaka na mutu wana pe mususu na nzela soto la exactement même mobali wana des choses de rapanda kozongisa pe na nzela et puis bon on a zo expliquer de ya sali kaka ko ye sengaki ya sala selon d'anthologie selon makambo ye asala na réseau des choses de TV eza trop chaud donc bon comprendre le mot il faut biso pour retenir pour la des choses et après pour retenir que des choses azaki na démarche ya osala et pas ya maman musikate puisque il y a joué qui a version on appelle ça que maman musikate sur maman des choses ça makambo wana la minga mabe akoki ko luka des choses pour expliquer des choses que papa na yo qui ont même makambo des abonnés comme ça des choses là qui a son en émission sous pour peut-être à poster par rapport à makambo yo alobaki ezala na normal ezala que bakolo balabiso nani président moko ya kufi na bimi de na rapidité na président kufi après to yo ba kufite na rozo ngabe na kufite voilà kufite voilà donc ezate que na rozo ngate donc il a rabon des choses de na rasa musala na ye merci de des choses de na TV na opportunité na chance de ça qui vraiment au répondre là l'invitation au puisque ngapa na ngalité na suna na ba tout sans pourtant yo zala wana so za nkambo ba des choses na au lobby pour to sukawana. Ben merci mpana yo pe na kosenga pe na ba ebalandi biso ba pesaka ba commentaire na bango et ko aider biso pe to améliorer boulot na boulot yon sous critique ezanga raté tout ça peut ba parfaiter chacun a ses erreurs chacun a ses faiblesses donc ce que j'allais dire maman Moseka si elle se sent lésée ngana za wana te puna kinde ko luka ye non j'ai été sollicité quand ndengo lobby s'il y a des choses où il y a Monique eza bongote parce que eza mutanzela te na ramasser eko yebisanga non ouais eza muto abimi même lui conjugal na maman Moseka ouais. Soki maman Moseka Monique eza bongote ya koloba a contredire mobali na ye maman Moseka aisa inga muto atindi ba biloko wana eza penza muto ndako donc ça reste voilà. Donc je n'ai rien à ajouter par rapport à ça. Naza magité na koti na ndako Moseka na zu information. Donc wana Moseka il faut comprendre. Ceux qui Moseka moni eza bongote, numéro Moseka eza public te mais numéro a chaîne a des choses dena TV eza public. Moseka talaki ayebi numéro nanga abota courage. Nga ze nemi a Moseka te, Moseka pa ze nemi nanga te. Ouais. Eza problème soka moni ki aza nango posa loba. Lobi soki eza nango pe na droit de réponse te ndengo lobi et ce qui peut bongo. Donc c'est tout ce que j'allais dire. Donc merci beaucoup Nathan Nayo. Merci beaucoup. C'est pour la mingi un jour pe tokoyamba yo pe pa na biso na des shows de Nar TV. S'il y a toujours une demande, biso tozara na yo déjà oyebi donc na redisposer toujours temps pour tolobela. Donc voilà tout ce que j'allais dire. Merci beaucoup et bonne soirée. Vraiment merci beaucoup des shows de Nar TV. Vous s'abonner massivement à des shows de Nar TV. Des shows de Nar TV, ouais. Vous abonnez massivement. En tout cas, vous n'avez jamais déçu. On a l'andaraye tout le temps. Donc, les gens et c'est vraiment, il faut les autres qui sont surtout à la tête. Ils sont côté et ça, ils sont bien. On dirait Adamo, de quoi Adamo, j'ai la ville. Encore côté vite fait, soit Zaka, la ville. Après, parce que Nanika, on a bien dans
bateau et après Mabena. Merci beaucoup de Kodena. Merci, ouais. Donc, je peux quitter, c'est ça? Oui, tu peux quitter, oui. Merci beaucoup. Ouais. Allez, ciao. Merci. Des choses d'éna, voilà quoi. Il fallait que tous à l'éclairci. Maman Mousseka, Orlando Bisso, Aza éclairci à comprendre. Nga Aza te qu'on a tenu votre rigueur. Quand il y a des choses à expliquer au monde entier, Makambo Alobaki, puisque les aïe Maman Mousseka viennent qui va taxer dans tous les mots, à Ouimane qui a son Nibal, il y a Batou, Batou, Komo, Yabungo. Vraiment, merci, grâce, merci. Abonnez-vous massivement à Aigle Officiel TV. Aigle Officiel TV, qu'on a vraiment beaucoup de solo, il y a Aigle. Ba news, il y a Aigle. Ba théâtre, il y a Aigle. Ba gag, il y a Aigle. Nyonso bozan nango pour ça. Et vous avez un Aigle. Aigle ndeke ya maele. Abonnez-vous massivement à Aigle Officiel TV. Check. Et déranger Bissoté pendant quelques secondes, puisque Yopé, vous avez qui n'a pas vraiment important. En plus, Allô, c'est Kitoko. Madame Skunda. Ouais, c'est Kitoko. Ouais, Nganaza. Ouais, il y a des choses dans le parce qu'il y a des motopenza oyo asalaki émission vrai avec beaucoup de nations. C'est des choses d'énormes asalaki émission puisque mobile il y a maman Mousseka solo la qui naie na téléphone les bandes ça l'échange il y a des choses d'énormes nazaki obligé na benga ayapo à expliquer puisque ngala solo na Mousseka c'est-à-dire ça le pôle en ayo qui mato il parler pour na comprendre mais en vrai les na le balo yebi ça pas vie privée maintenant moto ana vie na à cause à la comédienne ou les profession mais à sa vie sentimentale c'est-à-dire à ça moto na ba moto moi ebisa biso bi so yesu abalarate alinga pe okota na petit ça ba bolimote na mokili ezaki ka puisque avec mokolo mo pe so il android ezaki balinga ba exposer puisque yesu ça buso ba mais déjà babaka na quoi à moitié ni pour le bac ça la donc la faculté d'homme comme ça tout ça quand même na musuni au sentiment tinda alors la ngaï vraiment to tenir même maman Mousseka ba rigueur puisque a na vie privée na ça que awa boto la mi pas la ba et ça vie na ye so ya boto la mi pas la ba tout musu moi si mon pe côté mon bope a boto la mi pas la ba ta musu mo ba li mon pe wa boto ma ya kana poto Adams ba to la ndabiso ba ngala ya kana poto ba oncle na nga ba beti na masolo ke ba période na ba bango yo zam takala na poto na si masolo se retrouver bango ba bandai ko linga ba sindeni akoboto la ninga mwasi même la fête même la boîte c'est-à-dire a petit cas forme ba momi lo ba non ninga mingi ba ba beta forme déjà ba olula na ba loyembo na ba copine na ba nini et après bon on a mwasi pas comme ça mobali na ndako tina prison mobali penda kota lukwaku après lui au côté na ndako ya momi et puis comme beta na ba forme ya Joanna en prison ba beta na ba solo wane dele alors na kopena nga ke mutu so alingi na yote a bosalo ba fantino surtout pour akosa mais elo on est so comme ça Adams on a ni biso ba congolais to lingi toujours kokota ba vie privée nani na kati ya ba surtout ba koma nani azana fimo te ko alekisi keza ya malamu te nani abotomba na mpina musa ata le mtu mwa za marié sérieux marié na ndako na mwasi na bala so to kena mikoto che eza mso eza mwasi ne ya liboso te na ndako eza sko ta mwa conscience siko ya vivre moi si pe mususu pe so to na di pe to che micro eza vie na ya liboso te peut-être alors bana bima ko tuna papa mo boya zaka na ba na église mais to na obi mana ko bata mususu pa boya asali alobi c'est-à-dire mutu na mutu na ba vie ko ya ba bango so bi mapo ba yebani to boyite mais quand même eza ba vie na bango biso to ko vendre net ngai vraiment do oyebi ya donc ngala ko na ba nani ngako ngala ko vendre te pona beta maso ta ya eza ka impossible c'est toujours du malamo comme il peut comme trop beau ils là bino ba to lobelaka tala ba na bino tout ça non il faut to éclaircir ba to ba comprendre que et ça non un ba vie privée na bango ko ke mutu ngani nga akoko ta te de deux na lobalika pour mutu ka so na yoki yemo c'est na yoki yemo te na loba et puis il faut à permettre na na le na yaki na live maman Mousseka yebi ke na za la des choses de na yeba ki ke na obenga na live yango na yaki na live
yo yebi ke dans un live c'est-à-dire na poko yati na bandi beta chola ba tout terre à terre Adam ça na problème nda kuna inga babo na ina na développer ni so na so na Adam mais des choses déjà à ça ça na ye ça dit pas ici voilà du coup na libéra qui est pour nous na ko qui na ligne nous ayo ça demande on a ngaki na ko ça yo quand même na yo kata idée na yo zani to conseil na yo zani par rapport à ce sujet voilà après pour libérer bandeko oui Carlo lobi déjà lundi Adam ouais c'est qui to ko na te so zo kanga très bien na binga na lo baboye vie privée na biso lo kwa netinga za vie privée na muta yebi anga zate yo yebi peut-être dans sécurité diplômé avec 12 diplômes na kata Zurich machin pour toza ba master ba mi da France bon bango ndenge na yoki des choses de na lobike ye mobile na ye muta pesa ki accès tant déjà moto azobima na ye azu apesa accès na nini tio soto beta masolo na ngai pas motu parce que oyebi ngai oyebi quand même moi détail vie nanga le vie nanga comme siko na lieu public parce que yo mto fungoli dossier de bango mon ba fungoli dossier ye mobali ya ouais loba na ye mama moseka mobali na ye ndem mta fungoli dossier abimisi yango comme ce qu'on a lieu public journaliste a rejoint yango a publier yango parce que ye moko déjà tanga benga journaliste ça veut dire que alinga que ça l'a publié oui mais ça a publié pardon na ozo le ballon na kata mo mais eza mabe ya ko sala ka bomo na uto ça des choses dedans moseka aza star mobile na aza star ya yeba déjà que moseka na monde wana artistique alingi moseka te ke moseka utina ndako na bango ya eloko tayo sa théâtre donc le kola linga ki moseka il fallait qu'il accompagne que moseka puisque moseka yebisinga akoma ye pona mobali na ye modero mobali ya moseka ayoka Adam sa so ya moseka mobali na yo ayoka eve abi mobali na ngaza na zuwa mo asia betanga yo ngefi babengi mbila toke pona ngai ne na bike abeti ngate babisinga ondimi ka beto to signer a signer ba papier ke abeti ngate abila tozongi na bise idoko ezatabi même atala batinda ki ba produire pas ya des choses ayo yebisa ki déjà moseka zo avertir que omoni yo na okitisa openda tina suka yo mais ce qu'on a tout mais yo mobali mwanda mobali na yo enda kusadi andimi o sala ka théâtre mais a sala ka zuwa o yemo le susa ko bando ça moi si nanga nda kwa zangu mbame bo continue bina ko sana tozana bo continue pour vivre na mutu mais azo imisa yo na banda tozana mbame ça na sens que omoni ba ya bonga taba tuko basala ngo tu no na ye mususu mutu aboyi na yo boboya ni ko pasi ya boboya na wana pasi ya koboya na kanda koboya wana nde akomisi ko kobimisa taba biloko abomba mais bino kozanda kumoko non ça la mwasi suwa to betaka ye o qualifier ka batu nyonso to ba bibali na o tika ye kasi ko azali mtatia na bata ba photo ko bata ba théâtre c'est mieux tika ya ta donc nga kotana koza contre mobali ya mwana puisque mon frère so boyeni na mwasi nde il faut zona ba photo mtakala bukanga na ye na ba sentiment na bino bandula kusaba vous savez, il faut que vous soyez non, après, c'est ma micro. Tu commences à faire camarade. Tu commences à faire là. Et tu commences à faire là. Si tu déjà tu sais pas bêtise sur toi. Et ça sens que. Attends, moi, c'est 5 toko na katiote. Yende faluka avant ça mobile na contredit ba makamwa na zoloba parce que il faut quand même bazanda kumoko ye mobile yende sur alaksa mobile na yeke makambo lo bakyo na boyeboye faut retourner kuna au contredire ango là et vous allez bien parce que bango ba femme théâtre na ba netouto lo belango dernièrement il faut baluka ba changer un peu façon de marche na bango hein, parce que trop c'est trop et comme mobile ya bazo toucher ba mabala et tout. Et pourtant, ma balle na balier, il y a un spectacle, il faut la respecter. Dans théâtre, bien sûr, mais tant qu'il s'agit de couples, il faut énorme à couples un peu respecter. Na côté le mobile, il y en a des, mais il y a mon maman, Moseka, Aza, à quoi il peut se mobile ne conseil pour mobile ne azonga sous ça ko corriger ba dur nae. Grâce à l'objet mobile à Moseka, il faut à contrôler bazouanaï.
il faut pas contrôler bazuwa car mobali a ça la zuwa neti moi cité quoi bon mais mobali soza ngai po na nga na mona so mobali aza na zuwa to mwasi aza na zuwa eza na kaka ba effet ya bolingo parce que basalaka zuwa na bolingo kaka na moto olingaka neti ngai nasalaka zuwa te ngai so mwasi na nga na moni na mobali mosusu na kodiskute kutu te na tiki ye kaka ndenge wana ke mpo basi baza ebele. Merci beaucoup. Et idée place aux alliés dans le ça la joie te n'engana baté ils sont surtout ça la joie mais fait commis à Bongo c'est bien la truca. Ouais. Parce que ngana na mona boy ba crise cardiaque ba motema ba nini mutako kufa le kola mutu. Soki simbite ngana linga mwasa betela nga to lo bakina linga ye danze mais soki na monde ke bolingwane zate na ngaku na benda na déjà bien avant na souti déjà bien avant. Comme ça, na préservé mon thème mananga, na très sensible, na préservé mon thème mananga. Quoi moi c'est basé belé, mi bal peut basé belé. Mi bal peut basé belé, basé belé. C'est comme ça. Tu retenir ni et pas par rapport à vos conseils. On a le bikara que Madame Moseka Luka comprendre mobile na yende, a comprendre mobile na yende elo nyazo linga parce que mobile aza commandant ya bateau. Donc tant il y a contact de na bateau, a contact na bateau pas respecter ba règle à bateau. Voilà. Bon, soit à côté na katia bateau, on n'a pas respecté les règles à bateau. Aïe, on comprend les règles les autres jouer à bateau. Mais ce qui est moral, la commandante et aussi mbaté. Voilà. Donc, il y a corrigé. Moussala na yé déjà tant à Zouaki, tant balinga na mbala yebaki déjà, mobile pas yebaki déjà que l'eau moi sur na saraba théâtre. Donc, bandimana qui n'a pas moi babilo comme moroboye. Mais aïe, beaucoup plus que yeba qui soit à moi saliba la règle la bala yeba ko respecter ango. Pour acha mobile na calme. Ils ont qu'à mélanger théâtre na yé na vie privée. Voilà. Donc, biloko wana il faut yeba même ko yebisa bato ke tant ozo solana ngai yeba kenga na za femme mariée. Il faut en avoir certaines limites au cours de la ngazate que mobile a même à théâtre tina kachandaku mobile yoka kainga soit disant théâtre comme le baon andaku. Du théâtre naie a même on a ba télévision a même on a ba lien na ba on a ba sala rango mais acha mobile na inde calme parce que sinon te ba ko zala ensemble et puis a toujours femme libre. Mais là on a l'importance. Ouais, mais après dans les autres comment payer tout ça et ça il y a aussi peut-être d'autres disciplines à faire mais sauf que la discipline on est si mamie ni était soit besoin de donner par macan malgré vous faire dans puisque ils sont papa la personne en ordre qui macan soit dans de balanité à tabona bana 1 million vous a qui macan on a qui macan oui au balanité vous a qui macan non joli kalunga utao de balobi que babanda vivre na fornication na jona basala masumu chaque heure même na moi même na pardon vivre déjà na kisumu c'est-à-dire les babala ni basa créer merci mais sauf pour mes asikoyo pour neto lo baraki akoga mai na nanga préféré pas les soirs on a qui ya théâtre aussi moi si na été akoka théâtre mais quoi ka théâtre fois dans la source qui s'engage qui bien c'est ngala boya na bolingo pas moi si na sûr que ngala on balo musala wana na linga mosuste il faut ka oui c'est ça ouais. So bien ni musala wana na tikio sinaza mobali il faut assumer la responsabilité qui mobali oyebi c'est na katio parole te basi na biso ya ba congolais ba yeba makamte bi na ba poto ce mois ça sala musala alinga toujours à respecter la règle nae alinga toujours respecter ba règle ndaku na ba règle musala et pas na biso kuna za ndengwana te yebi passe ni mobali azomo te pour pousser ti akoma ko dévoiler bas secret abano bisa bas secret moi ce n'a parlé et d'autres côtés zo la s'appelle kalingi et mingi yanga ça les joua à quoi bon olingi alingi et mingi biso so to comme olingi et mingi mais l'amour couvre tout mon frère c'est pas ça oui l'amour couvre tout mais le problème est que ngai na yoka ki moi baksa wana ke aza tetu ye mo ba na mtalobe yango kunati babi aza tetu moko aigu ayoka raté Aza tetu basa ina combien des années na tetite soit c'est comme ça na yebite nazolo baka na ndenga ba synthèse na osala ba synthèse omoni eloko mo na loba dernièrement merci grâce à vie wana eza bolingo te donc omoni eloko mo na loba dernièrement awa na lobike oyebi ke na kati yoka na oseki toko nebi ke basi musu ba appel drôle so basi musu se po salela zuwa te
Oh, mobile na ça la ngazo ate ça veut dire linganga. Il y a des femmes qui poussent leur mari à faire la jalousie. Donc na bonité mais joua oyo ezo sala ke obanda ko étaler vie privée na bino na ba réseaux sociaux wane komi joua mabe wane za ba joua o ngana kutake to boyani moni ko boyana ko za pena ko papa na ki ko mona na ko kutani ko kuti to momi yango pena flagrant to ya kuti bongo ya ngona peut-être na vertige comme bimisa mais OK ya joua ka ya joua et ça normal joua eza système eza automatique joua eza lo te oyo ke na joua maman fona na za la jité mais aussi non pas que na contraire ko vivre na ndako moko bino ko vivre na ko soigner na moi ko kundi na butu mais là ko tcha bino na table ko le bino mbala ensemble mais ce problème ko ju téléphone na ye ko tali o tindeli ba na ba réseau ola li sumbe moko bobundi na butu wa ti donc etani ça va mon cœur ce ko beba no juste soit bien continuer mais papa voilà normalement c'est je sais babilo nyonso tu wana c'est moi ça zo yo kayo na kachanda ku babilo ko ane groupe malibana na opesa te mobala na za na raison hein parce que les mususu oyebise mutazo linga loba mutuso akomi ko bimisa makamu libanda ça veut dire il y a mes attentes na couple na bango mobala lingaka moi si faza na écoute beaucoup plus ya mutazo kumba na avenir biso mibala mto kumba basi na avenir. Donc, oyebi volant, hein? Volant, c'est comme Simba m'a déjà battu balé et ça l'accident. Volant, Simba m'a battu balé té. Adams, moi si na mobile en vrai, nanya banda olinga, nanya banda ko approcher mlima. Mobile muta banda ko linga, mobile. Som susu. Dans mobile a zo approcher moi si pour ake ko linga ye. A lingela ndenge azali non, puisque au moni olingi. Après, on va le découvrir, ma caméra, sous malin. Après, relation, autant à combo na été. Na relation, mo boye, na ngana pena na bateka na camarade ka ya maman Moseka. Mais, le cas ba famille na ngape bazaka na on a tinde bamba ki na rotala ye. Bako tala ye, après, ba jemo alinga salanga boye ya ba natel ba machin ba nini, na comprendre na souti. Donc il faut pas linga bata makam na ndenge ya il fallait ba yeba déjà bien avant tant ba linga na pe na kiamitié na bango ko yeba suki ko accepter pour basi ba jouer ba rôle moi ce soit linga yo a osala loko a accepter makam na nyonso so za ki bandi a accepter ki bandi na yo al bandite na linga ngote basi ba congolaise bana ba baba bazana na ba biloko wana pardon ngasi ko na le ba pona moi si susute na so ba na pona na so parce que pona ba mobali alingaki comédienne. Donc, allié comédien, c'est-à-dire, et ça, le quoi n'est que Momi Morobo a coûté aigle de l'éternel, peut-être, dans le monde Morobo, ils ont trop stable, hasard, peut-être biblique. Mais au linguiste, homme biblique, bon. Mais après, donc, moi, si je suis à la télé, je suis à la photo, après, moi, je peux pénaliser, moi, si mais vous avez bien dans ça homme public. Vous avez dans ça homme public, c'est-à-dire na cause à la ouverte na tout le monde, mais na cause na ça mobile y a tout. Et là, ce n'est pas mobile y a moi là. Aïe, que moi si naïe à ça trop public, à ça star, à tout un monde entier, à sur la vie, bah au draguer même si na ba producteur, oh bah y a pas aussi ça vraiment ba production. Mais au lingi y est kaka. Zekali, je salue Zekalis, na mon Zekalis pas Koti. Malgré Yaza Ivoirien, DJ a quoi pendant la carte à Zurikawa, il y en a, quand on a été sans comprendre le lingala, mais quand même, na CP na présence na Zekalis, le DJ qui va tout casser. N'a le bandé nini. N'a le baki, ne zolo balingo parce qu'on y ba star, ba na droit vite à vivre na ba homme public ou bien nini. Hein? Non, na lo bibo. Star. Azali, star et sa profession. Donc, on a droit à vivre un homme normal. Mais il faut respecter énorme. Il faut faire la part des choses. Il faut part des choses. Il faut accepter moi, c'est un secrétaire, un secrétaire de la société. Mais, ce qu'il y a un moi si. Mais soit qu'il y a un musala naïe, il respecter la règle de musala naïe. Voilà. Donc, il y a un albi qui est une femme théâtrale, ce qui a bali, il faut que tu à l'aise. Exactement. Nous, maman, ça m'a tout à côté d'un d'accord quand il téléphone naïe, à la communication. Ce qui a comme dans le niveau de Moussala naïe, à fond le téléphone naïe.
moi nous avons la raison puisque des choses de nara au le bango ils ont quoi soka poti muto poto sko ya déjà que ya masuste quoi ça na mbaye donc quelque part moi ça un peu sérieux c'était par rapport à moi il y a ça moi la relation parce que on a dit que bango ouais mais après en vrai on a maintenant parlé sur mobile acte à poser qui de autour le message ou on ça qui n'est voilà mais du fait que bazar toujours ensemble et on a dit dans le pays ça va concept pourquoi peser sur on a puisque tant que bobo ya ni kakate boza na bino toujours c'est que soit nous faut les autres et comme ça c'est fait on a pas problème mais bobo ya na c'est que mais quand changer na forme mususu quoi bon ngaso na pesa so na pesa net conseil na pesa conseil na bango mibale mama Moseka ayeba kosinga mobali na excuse na makambo neti mobali nazo réclamer nango ya ba téléphone ya ba contact inutile et puis mobali na ayeba kosinga excuse ko corriger quand même ba biloko azo dévoiler secret mwasi na ye publiquement azo bebisa identité mwasi na ye bona peut-être que ceux qui a lavé identité on a ndeni pour comme na lieu public donc eza ba erreur moko grave o yazo sala donc ayeba ko préserver ba caractère musu ya mwasi na ye ba ko réparer na ndako ki ameka ko dévoiler ba secret o eza privé donc ayeba na ko senga na excuse maman elone na kobenda mwasi ayeba mingi ko kotaka na vie ya mobali parce que biso tozwa bango bakotaka na vie na biso biso te bango te biso te tokotaka na vie na bango bango nde bakotaka na kati ya bateau na biso c'est la femme akotaka na kati ya bateau pour mobali oyo aza commandant a conduire ye na kati ya bonheur ya makambo ebele donc na kati wana eza na kati ya babonheur wana barègle ezali mobali nde moto azalaka chef ya barègle voilà na kati mwasi aza na ye kaka conseiller ye azodirige barègle na ndenge ekende na ndenge ya direction ya malamu ozomona oyo babengi ye na bible babengi ye aide ya mobali mwasi asalama na ndenge ya aide na ndenge ya mosungi mais mobali batya ye na kati ya bonzambe mobali abima na identité faisons l'homme à notre image mais mwasi abima na identité ya la femme il n'est pas bon que l'homme soit seul on le fera une aide semblable de mwasi abima na ndenge ya mosungi donc biloko wana basi fo bayebaka yango atoza na mosala koyeba ke soki nazongi na ndako basi mosusu basalelaka yango mona aza na baresponsabilité na ye mais so azongi na ndako ayebi ke nde naza boye sikoyo na kati ya ndako ya libala na nga ifo mobali na nga sentir ke ye nde moto azali aza mokonzi na kati ya ndako mokonzi ça veut pas dire ke odomine mwasi mokonzi na ndenge azokoencadre ndako na ndenge azokochérir bino na bana na ndenge azokotala eloko nini ezangi na ndako qu'est-ce qui manque l'argent finance et tout yango wana nde babenga mobali na biloko wana so mama bamama na bango mibale bazoyoka ngai bayeba kotya ordre na biloko wana surtout mama Moseka ayeba komikita asenga bolimbisa mobali na ye. Merci beaucoup Adam, tozwi temps ebele bandeko bokomprendre kiza live na live bamisu bakotaka bamisu babimi bamisu bakotaka biso ekendaka bongo toyaki mpo tosolola tosala lisolo sur artiste na biso comédienne mama Moseka oyo babimisaki lisusu version mosusu mpona ye na bareseau sociaux bato balandaka te show de na tv bolandaki ndeko mosusu pasaki émission ye nakangaki komone mpenza te natalaki ye terre à terre trop yango mais quand même nasengi na bandeko mosusu des show de na apesi version na ye vrai donc ye rouge comme rouge noir comme noir donc ye azalaka bokosali opesi histoire ya obeta histoire yo opesi aa na badémarche ya kosala te ayoka matoi mibale mais aigle saint officiel tv parole des sages biso so tokoti na makambo boye tokomi na makambo matoi mibale c'est-à-dire mokonzi ayoka litoi nga ata bobengi ngai yo no Michael Jackson akufi nayebisa bino nasali yo za Santo Thomas d'ailleurs nasi bomoni quand même que na capturé même kombo ebimi pena Moseka actrice c'est-à-dire nga na sololaka bongo nakoza pe na numéro te mena kiyamo parce que fona sona mutu nazala sûr que makambo na oloba euti pa mutu et puis akosanga te oyo ayebisi ngai yango nga na ondima nga na poke nango te ke nayoka ya bato et bato ebele bakomi mpo basala bavi na bango na bayoutube yango moi nalobaka telema na bipo ani kolingaka bayebisa bino makambo mitakala to bazwa bavi priva bato batya mpo koma ebele botalaka barezo
olingaka tobeta masolo oyo ezomotive biso oyo ezoconstruire biso oyo eza koinstruire biso. C'est ça qui est important. Nga na kozala na connaissance maintenant na mbongo te na partager ka connaissance wana na bino et oyo aza na mbongo mpe mosusu akomi patron. Adams aza na 12 diplômes s'il vous plaît ya sécurité. Ba projet ezozala tout ça c'est aza pe invité na nga na quelques jours awa kwa expliquer yango. Mais pourquoi azolinga projet na yaki lusana na Congo? Amoni que non mboka eza monene bato baza ebele bakunda bato baza mosusu faut former bango il faut kozwa bato mosusu nde bapapa na biso bazalaki okaza mpena soda me ya info atanga soda soki atanga aza instruit ayibaka bato ya balabala te nde komona basoda aomela masanga basoda bazolala na nzela soda ya info na ntango mobutu aza soda respecté yango mpe nao nanga naloba bandeko na biso bacomédien na bacomédienne na esepelisa ntango bozalaki sans kosolola na bafane mpenza te bandomona bino batro star omona mpenza comédien aye na poto bato bakanga na ye ata bafoto mais lelo mosala mo eza noble oyo ke esalaka motu aza na bascantene na ye ekomi lokola bozokomi komimembisa siko motu nyonso akosakana na ye star azala lokola moto ya mbongo star aza lokola riche bapusana pembe ne pa pamba te ata oza mpiaka conseil ata oza mpiaka kolingaka te bato baekomprendre koza mpiaka. Ça l'effort au vivre normal, ça là normal, c'est comporter normal, même si les autres bancs. Aux en amawa, yema banzembo nzambe. C'est-à-dire, kolingate, nous doit jouer pour nous. Babilo comme moi ils ont matina, ils ont le sens de. Donc il y a un qui sont yaki les poto sur la par rapport à un pongai, na lobi un banda na banda le bafiko effort, ngama mabatu na kipa. Ko yanga mo déjà. So yebi angote na beke. Ngaza labo. Papa l'angati a pourtant laissé ma bébé pour aller ba problème na zaka nango il fallait pas forcer à benga ngapo na ebisai mais na loba na epi ono bande ko nanga bazana poto bazé belé ba tante nanga ya ba kamuso elek to kutani ba ebi même pas que ngai na zalanga mo na nda ba ebi même pas donc on loba que eza vie privée ya moto Adam si sécurité avant la vie privée na ye c'est-à-dire benga Adam ça c'est qui sont ni na ça va eza vie na ye. Oh mais non, il faut que l'on la caille. T'as ma caméra. Ezalvi na ye, maman. Ya sala mo lelo yo bosa on va 5 ans ba chope mtakala. Ya sala mo lelo yo pe lo biko divorcer pe ba pas finger Thomas pas finger. Bible bin na Ecclésiaste. Oh salamaka ya mo pe ka salamaka. Il y a rien de spécial sous le soleil. Tola tara ba ngao, to zongela susu. Tola tara ba biloko minene, to zongela, to kaka ba kofi to. C'est-à-dire to tournaka. Ngala ko sa mabelelo. Yona osalité. Comment on va monde qui te prend dans ça mabe. Tourne autant attends ça mabe demonanga te ko ça d'une autre façon mais ça a toujours mabe. Bon il évite que c'est kitoko il évite que Moïbi a betara muto yo ba betara Moïbi muso ba kangi po nanu ye ba kangi ete. Alors il y a pas basi le kofa so beta moninga Moïbi mais ye mo nan po ba kangi ete. Même si moninga na yiba ki avec $20 mais ya yiba $100 ba mona enante. Voilà. Ndoki pas à Rabomo. Soit aller mutu. Mais à ole lo dire ya yebi kama. Po ba kangi te kasando. Po ba kangi nante. Ba commentaire ba bazo finga mo se kasali boy, mo se kasali boy. Ce qui me nengani, tout ça sont mobile c'est ezana vie privée. Bon ba za banduma na ba ba. Et ça peut ba vie privée na ba mo ba ko finga. Mais moni ndeka ngana loba no sengi toko vie privée za vie privée mais c'est une déconno net yozana c'est une déconno bimisi vie privée no na libanda ça veut dire que ça surpris vie privée te net tala siko mobile na ye muta bimisi ngo libanda est-ce que eza mutu mo za ko yiba stoko na ndako na bango za bango mo ba sel ba erreur la bike ba makambu wana eza ba makambu moko mobile na ko obimisa ngo ata na forme ni histoire ko obimisa ngo. Mais avec Etali Bissotin, les bateaux bakoma. Oh, mais Etala Bissotin de et comme dans les lieux publics, les comme ça comme dans les lieux publics et taliscope public. Les babi les lens ça c'est là en famille. Ceux qui m'a dit la salité comme la libanda, ça veut dire ça sous. La famille toute famille te babi les lens sale, fallait makam na bango salité na bango et suka na ndako na bango. Mais ceux qui bimi libanda et comme jusqu'au salité zo mona na yango babi les lens ça c'est là en famille bango ba jusqu'au babi songo libanda. Le cas babi songo libanda. Mon frère, babilo mususu ya bato babi ça appelle libanda, mususu pesa ba futima po et là ba place mususu na ba réseau de cause ou conseil.
eza mpe na baplace mosusu mpe tokozwa conseil tebebisi mpe bavie na biso moto ya liboso abenganga mobali na ndako biso azalaka moto ya liboso moto asala yango na poto mobimba lere ayaka me moto ayoka conseil na ye ta mosusu mobali asalaka ye mabe te me abengai mobali mpo alandi exemple oyo amona quelque part mwasi mobali ya liboso oyo azwi na mwasi na ye soki mbanda ye moto ya liboso asala yango ye mosusu ezalaka ye azalaka na concurrent te me bamibali mosusu bayaki kolanda ye bakomozwila basi na bango bamakambo na balibanda so otuni mpe mosusu raison mangeaki ezaka po amona ye petite moko aza bien na nzela apeti ofunda likai mais eloko yo mpenza olukelekeni ezaka mpona ndanga likai donc eza na sens te solange sasa oye vraiment na retard biso tokomi deya na suka toyaki na invité comme Desho Dena mpona na sujet ezalaki Desho Dena TV alobelaki sur maman Moseka vie privée moko vie ya maman Moseka makambo mobali ya poto banini ekoma isu batateatre alors ngai na invité ye Desho Dena na plateau et na solo na maman Moseka privé amekaki koexplike ngai na invitaki Desho Dena mpo asolola makambo oyo asololaki na émission soko olandi nini live na biso ntango ekosila olandi yango comprendre pende loni s'est passé alors toyei na divers comme dame sécurité azalaki mpe na fenêtre ifalaki ameka mpe koconseiller mama Moseka na bandeko oyo mpe basalaki na mobali na ye po atikaki wana donc c'est un peu ça donc soko olandi biso na lebi komona merci beaucoup Solange sasa na présence na yo tokomi na biso okomaki vraiment na suka kwa soki mwa débat mwa moke ezalaki te na échange na Adams mais peut-être tozokutaki tosilisi Adams RK naza sir que totuka wana puisque merci tozalaki na choix te quoi merci beaucoup pour na assistance na yo et puis pour na intervention sali donc voilà to retenir déjà merci Senkitoko kande tolobaki tolobela makambo na biso ye mo yebi kaka surtout makambo biso ya protection ya sécurité ya bana mboka oyo nzambe arevela donc toyaki na poto te poto lexata na bamakambo ya nini po totanga po toyeba ndeni tokosala makambo na mboka toluka kaka moyen ndeni tokende na mboka po tosisa eloko babengi bakuluna peuple congolais koma kozala bien protégé yango moko toyaki kotonisa protection ya bana mboka donc c'est ça toza na émission topase na yo comme ça tosala spécialement pour tolobela ok merci ciao en tout cas bolala malamu na embrasser bato nyonso baparticiper et puis bon na blessé nanga mutu te o na blessé ya limbisanga o peut amoni azwi quelque chose à bien donc ingeta ndenge ezalaka kaka merci beaucoup Adam si yo peux quitter Rapuna et ça la fait bien merci ouais merci pour na ba qui ça merci vraiment ça tout sur c'est très important il est là les Bénézer merci à toi grâce Jefferson merci à toi Amélie Assemi merciIse et Rebecca Eric Abit merci Galamolo mais Placide Tito Kofere merci à tout le monde Mike l'avion merci Nabino Batozaki Nali et puis par contre surtout peut-être Bazar Kino Adji bandeko mosusu et carrément Mbangu Triple G Yozaraki et puis voilà quoi nous avons ébélé merci beaucoup tout le monde a nimba la sima tout ça la kande tout ça la wana so bolingo bolanda mingi na émission nga ko koti EG5 TV kunande to ko sala ba émission de la YouTube pas besoin pour tout me conscientiser bandeko quant à moi na tiki bino et puis tout le monde a mis sous merci beaucoup ciao Malobi, s'abonnez-vous massivement na Aigle Saint officiel TV. Aigle Saint officiel TV. Et si ka obo nous avons conseil des sages. Donc conseil penza oyo ekotonga société pena mabota na bino. Biso nyonso to s'abonner na Aigle Saint officiel TV. Oyo alingaka vraiment conseil azanga te ko tuba esika bakomi s'abonner.